na kuta vie na fungola ka porte tala kaka na âge à 16 ans donc 17 ans on a première fois na ça na vie na fungola ka chambre lo la crevette pour na kuta vie à position na kuta vie position bon na kuta mais tu président soyo pour ça ni na président atenga ka bo ya na trouva mo sukate musala 4e musala ngapi na saidi na yepe za ko loka bana batu te fio wana loka bisote ka 5e musala ba pis na elo ah ça se repose en paix yo zo mona ya so ba diete benisa koma isango na mbetu ai ça se diete benisi njo ngai na sana spiritualité na sa mutema ngamono ba repose en paix vieux de changa mundelo repose ya mpe wa 5e musala 6e musala afulo ya mutolo soka saya sali soka saya sali 6e musala botanga na kobosala 6e musala ebisa biso yeso mona bosa muna mutu na mbeto azo chao ba croix lokwa sango ba no ndani repos ndani swalo bani diete bénisse Dieu la samedi maïmo ozo va reposer en paix. Bino ngeza biso panjela ba kofama ko ba kofa kanga biso. Ba kanga biso ba esprit. Ayi ke mwana azana aura na ye epesela nga makambu. Aura na ye il faut pas ba lava, aura na ye faut na sale la ngwa poso no esili na tiki ye. Ba famille chuchu ba ke 3e faut ba ko songo aide azuka. Bini sela ba on kaye cartonné comment tous les binemi na onyoso. Ngana zalaki chouchou jibempiana wana tangi na otanga bakombo nyonso te wana famille betela yo te famille bende yaki asuka biso badasi tovana po biso dati chaki bala tozela résultat 3 semaines tozela vie liloba suka vie baye koyebisa biso ke vie abimisa ya bango kaye cartonné na baliste bato bashoka ye nyonso na vie atangi chouchou Sandrine azalaki JB Mpiana pe azalaki ça veut dire JB Mpiana azalaki na côté vraiment ma violence gaye na côté no esprit na côté là makamba viol po benga ngobtambo to viola de no viola biso otete to 5 musala dans la position oyo sela nga vie position de yo bokolinga matamo no position boyo pena yena ngapila sala utandoki sauver mamie Tazoma avant la zamba nanda kama isna tawanya mngaso profete Emmanuel te mawa ya mawa leketuna lele mais un jour so sentiment zuyo kolobisaka via na kofelo mdete kolobisaka eti yo moko yebi to na talana na orchestre na ndo yebiso ke abengaka ngai natambo na mokili namoni ba position natamboli na mokili namoni ba position ya koloka bana bato tala donc famille bimi ovomo moni kai kautunu batu basala mabeba na kati amabila chushu mbayo Sandrine na babote JB Mpiana bakombe bela tanga kele eza tina te vraiment bofungola mapoto babima ko nga vraiment nga pena kofi so na pesi mbongo pour bakunda chuchu siku na sala lisumu moko ko nzamba tuko olimbisa moti kai mokonja amfianga na kati ngana zaka na kitega kai kitega za na bwende kai mokonja amfianga banam na za mwana muke ukatake presse soki biso ka to sokoli to bandi ko bima na kati na biso da to kuta Karine mokonja te mana presse azela biso po nini balekilanga bazaki ba métis nga moko kafus enviaka déjà famille to kataka presse na Karine to keti Karine akoti la présidente biso to koti la science nga osesanga 5 musala neti misani yango asali ya mbeto de ya komema Didiston ya podium ya kobeta vio beta nga na poto
bana minuit na lela oti 5 police aya obi mbongo bofutanga na mama lia pona tika kolela wana mwana 3 ans na Didi je vais pas laisser aller pleurer ici votre papa il y a beaucoup de travail ici Didi Didi Tchanda arrête de pleurer Tchanda comme c'est Didi ici il y a trop de travail pour te porter pour danser pour au lit Didi ça na 3 ans na ebisa ya c'est senti pas aussi pour futanga tse to sala 9 mois na poto ngai chouchou patience badinga bakima 5 mais to zongo osome zomi to kami to ke baluke pa bakolo na mpona mais to sala 9 mois badinga bakima 5 biso to zonga lo to bima bazoba vie badanse na poto bafingi o viola wa batu obenga ngai obenga nzoga mtu benga no sandra kwa kote la ko badanse za bona poto nga ko viola bango na bifla viola ba sandra li na ba botete na vola ba fiancé te vient na kote la opesa $500 na kote lo natalaka mawa natalaka ki motema mawa vie na biso pona nini yo zaki motema chuchu te mutakombe bembe vie otiki chuchu akufa 3 semaines na morgue ata sans fante yo beni jamais m'en parquet bon yo mema faire wa mema pe faire police ou là ça peut faire dans cachot mais vie faire olimbisa yo de lo comment ça na faire kaba amonike asali musale belé amena masuba mabe amata na mbetu mabe ame ma Didi Stone mabe abina mabe ozo futa so ba mbonga malonga te to kepoto 9 mois to zongi chouchwana oyini chouchwana ti fali abimisi mbongo po chouchou abeta Bercy badases bakima chouchou azonga kaka so isu 2 so 3 azonga ye moko na trophée deuxième tour so badases bakimi chouchwana zongi chouchou azalaki ke danseuse opena ke o ba benge bourreau ya mwasi biso lo basandali na tovanda boye bato babi basandali na koma liboma moto esalaka bien te échec azwaka te abotaka te abalaka te c'est à cause de Kofi arrête ça kasi biso okende etwa mosala tokende mosala obina mosala mbeti mosala medilisto na de mosala na obakisa ya suka soko mosala mbeti tokende yake na nga na oyoka yango bien ke o nga balingi babalanga batianga na vie demone naomona bango mabende mbongo ata opesi nga ndenge nini na olinga na ngai yo te Jambe nasova baame ebele nasova ame mama ali ata lelo mama ali azela tie moko adekufi akanga ti lelo amoni apeke bakabusandra alobaka yango esalama koma na se edoa moni mamita zoma yaya leketu so bomonanga boye so omonanga boye leketu ngai yaa na yo soki profete mizamba profete Emmanuel doni te so bongo na mutema jeme na kufa omoni à la prochaine mutu oyo tokolela o mutu azonyokoma na kindoki na makambo nyonso mamita zoma yaya vie wana makambo etala biso spiritualité yaya mamita zoma viva yaya sotali mamita zoma na nini Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Voilà, Congo Liziba TV, merci d'avoir bon sur la émission Nabiso, au CPR l'émission Nabiso ba vérité. Merci sous na ba maman, ba partenaire nyonso bolingaka Congo Liziba TV, surtout bo pesa ba conseil na bino concernant ba émission Nabiso, concernant mamto Rosala. Merci les sous na ba partenaire local la FBT Misalande, FBT Misalande o ya papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo na PC bino ba mbote bisika bozali. Sans oublier encore, je pense que Bolinganga, il y a Gisèle et Tati, maman versait ses mots, ma prince et Jiclo, il n'a pêché Bambo Tébisiko Zali, puis je pense que la émission Nabiso, la vérité, le ça la analyse est belle, tout ça, la mogo muto Bolinganga, mingi, vous sepez la rane, mingi, na komboya ça, autre koloba pinza, et belé, là je vois mauvais si, à mon lex, aigle noir, na pêché Mbote Bisika Ozali, si, à mon lex. Viens nanga tongo viens bitsi ya mulex viens wa petit na e viens sala makamba avant viens nanga si ya mulex sans oublier encore Gisèle et Tati maman versa c'est monté ma prince Jiclo ina à la traversa ça original na Londres là kai ya Gisèle et Tati maman versa toujours. Voilà, Tozanaye, Sœur Sandra, Tosola, Morama Bébélé, on a kati ya Congo Liziba TV, moi si j'ai belé tout développer les lots, on a émission na biso ba vérité. Bonne Sœur Sandra.
Bonjour, bonjour, les Ketchoumois na Kevin, Panda Balobi, les Kamoto. Ça fait longtemps. Toujours. Vraiment, ça fait longtemps. Bonjour à tout le monde, bonjour, ma famille sur le monde entier. Bonjour les affranchis, bonjour les prophètes Emmanuel, Dodi Maman, Nicole Feza, et même Massoa, procureur Raphaël. Donc bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour à Charlène Baelo. Alors, moi, c'est à Mongo. Moi, c'est taille, moi, c'est Mbisi, quoi. Hein? Alors, Nelly, hein? Et Eloukou. Donc, Eloukou, donc, on a fait un nombre de voisine, Jean-Smith, na Bovana. On a fait un nombre de voisine, on a fait avant tout, on a fait prier. Ok, c'est avant bien. Tout prier. On a fait Tata, on a fait Kolo Yesu, on a fait prophète Emmanuel Dodi. Oui, c'est la deuxième fois na plateau yo. Pardon, ça na semaine Linette, c'est ça. Respect qui va rater na bongo. Linette qui va rater na prière. Aspect au katinga ou inspiration déjà. Pour nzamba qui va rater. Nzamba qui va rater, nzamba lelo comme nzambe ya kula. Nzamba kalati. OK. Nzambe tata telemi awa ubengana eloko nyonso eza tout autour na biso ya mabe. Parole nyonso ke bima o eza vérité, eza parole à lokuta te. Masumu nyonso sans cause. Eza na effet te. Donc maloba na nga nazoloba wa nzambe protéger on a émission le Ketchu. Baluka biso na mulili, baluka biso na tongo na moi. Nzambe yo tia loboko. Tia loboko yo yebike, yo mto benga nga na bika 80 tikala 20. Yo esanga 100 na nga mona ebi jour na okokisa 100. Nzambe batela émission oyo o ba fiti baza po makambo ke bima wa nzambe ata yo mona lolo osepela te pesi nyonso na maboko no na kombela ta mwa ngunu santu amen C'est ça. Oh, c'est bien hein. Obi Linette qui partait hein. Nzambe ko nzambe kilelo nzambe za nzambe kala te OK. Nzambe tuma nzambe fashion nzambe makambo nyonso okomona mutu aza mutakala mais asambela nzambe oleka OK. te ko tara apparence te yo moni ba sœur ebele ba koma ba hypocrisie ati roba mlaya lo ba verset lo ba pison mais na kati aza obika te lu sepela na nzamba Nathalie Makoma quoi balataka ba piercing balataka nyonso mais na kati baza bana nzambe mais c'est bien ninga ba verset ni ba verset bien oyo linga rezaka ni linga mi ba verset ya basi ba mbate naza mi tromper na bible ya kangela okanda so ka verset Daniel Jacques o Israël ezanga na linga ke futu te po na ti na kata bible na kanda ya tromperie nga verset au mona nga verset rich verset ya Sarah verset ma Joseph Kapinga ni so verset ni so ezala so ya basi na bible na ba verset belé ona ninga ya basi Sarah côté ni malobani balobaka wana Sarah zo ka Abraham ti walo banini ezalaka basara bazoka ba Abraham boto sani ba Esther bango basi ya mabala ba rich moto wana eza bafesa kitoko Mathieu masque na lingake te ya eskoka nga vi makasi Mathieu wana bafesa bambela lingati. Voilà, merci à Sarah Lina Maboté. Très bien, Lilo, j'espère qu'il va tout beau, la mato iboyoka parce que monsieur oh j'espère que les gondingisa monde entier, le monde entier va gondinga na pesa. Je vois la oui depuis Brazzaville, la oui moninga na ya jeté, la oui bientôt là nabi que trop monde na sous c'est ça là bien. Il y a ça. Oui. Après matanga ya chouchou, les nazio lelo to sorola. Nambeleka qui est belé parce que d'abord, tout le monde qui va danser, pour remercier d'abord Fali Poupa à soutenir Bino, mais tout le monde a fait Kofi, les cas d'une émission, mon pao, Oyo Alobaka, Papa Sango, mais tout le monde local est Kinde Kiri, tout le monde sait qui témoignage, mon boy, Oyo, et ça, moi, polémique, il y a ma casse sur témoignage, et puis tout le monde peut répondre, si mon pao peut répondre. Aloba qui oya boloba concernant yo je sais pas d'abord expliquer parce que non il kambuya matanga zaki na ndengani par ya Kofi olombi le temps que danseuse na ezala kini na kati ya matanga ya chouchou bon no ba no makama matanga chouchou parce que lo ebimisinga mingi pour matanga chouchou na ndenge via yo répondre na via répondre ngate via répondre ngata répondre 4 danseuses bafune na poto na moko aloba chouchou akufi
Ah, na français, na componente Lindel, ana esu so yaki koloba ndezanga. Ah, OK, ça va Lindel akiti sikoya. Na bivie, famille a chuché ya 3 fois. Et pas na yo, na mon fleury. Famille a chuché ya 3 fois et pas na mon fleury. Premier tour bengani bango, deuxième tour bengani bango. Troisième tour côté ici bango bakanisi kende ko côté ici bango na mon fleury. Ba yo zo mbongo po bakunda chuchu. Ça sali 3 semaines na mort que vie. Nzoka tio zongo saka chuchu. Chuchu afunda ko na parquet. O mesaki masuba za masuba te za ba super mti. Eni ba sauver. Ba kenda no masuba pour na respect soni na ya batu. Non, il y a ça. Il y a moi, je sais pas, au cinéma bozolo ba. Non simango. Non simango, wana za musala chuchu asalaki. Ya kutana na masuba. Comprendre? Masuba ezaki masuba ya masuba te. Pour muta okozala te na mutu na chambre mais c'est masuba. Ezaki na ko protéger vieux monde. Que via mais ça masuba mais yemo ebelo ba no mais ça chouchou. Mais chouchou afunda na parquet. Après parquet vieux, obenga chouchou zonga quartier lata. Chouchou zonga quartier lata. Donc ezalaki po. Ezalaki po détruire chouchou. Ozalaki na kanda na epo sala ma bête, il fallait que chouchou zonga li sou pembe na po sala ma bête bien. On me laissait sous ba masuba na bien. Au famille chouchou sali 3 fois, tour et pas non. Troisième tour au côté ici bango. Obimiseli bango kaye. Tala kaye carton, obimiseli famille chouchou. On a loba famille chouchou mutu biso doit chaque jour. Famille chouchou yebi. Obimiseli bango kaye. Obandi ko tanga kombo binemi na yo nyonso. Otanga kombo binemi na yo nyonso. Utangi chouchou, ngape na kata kaye carton, ngape na za Sandrali na pe nemi na yo. Na babinemi nyonso bazana na iba kombo na bango bande kwa chouchou. Otangela ki bango, tanga ki ndambu. Mais na kata kaye na cartonné, chouchou azalaki ngana azalaki jibe mpia na pe azalaki. Oh, zela non. Jibe pe azalaki nde na kaye wana. Zela na obi ba famille ya chouchou ikendaki epa Koffi Olomide et que 3 fois. Et que 3 fois, premier tour bengani bango, deuxième tour bengani bango. Bango ba insister parce que na espoir te. Yo ba famille na biso. To na kobina, basela ka biso na ba résultat bien. Na suka soko kim na potote, ozana kisasa au vieux comme il perdu. Ah oui. Sans peu délivrance ça ba église ko kende ba église ndeti biso boye, ndeti ngaboye, ndeti nzamba linganga. Ah oui. Na surtout quand na ya na église a bien prophète Emmanuel do délivrance a bien na 3 baptêmes. Pour babilimo les kaki. Donc famille chouchou et premier tour benga ba deuxième tour. Chouchou ça dit 3 semaines na morgue. Yaya to filmer chouchou na cerquette. So tali chouchou ça pendant au pola. So tali chouchou déjà pendant au pola na cerquette. Biso ba danser to bois ba filmer chouchou na cerquette pour otali muninga na bilo ndenge akufi azalaki munene ebika biso ba danser basta teti kaka mobola teti santé kitoko makamito otala muto obima na kati ya cercueil muto balali ondima te wana chouchou akonda inda loko bazikisa ye loko bazikisa chouchou ko de bazwaki bagende bazikisa ke bachaki na tono baye bazongise na cercueil o santé ke liwa moko santé ke eza liwa moko mabe o eza liwa eza ya normal te ba famille chouchou ba ke 3e fois ba ko sengo aide ya suka bimisela bango kaye cartonné. Comment tous les binemi na onyos ngana zalaki chouchou jibe mpiana wana tangi na otanga bakombo nyonso te Wane famille bete la yo te famille bende yaki asuka biso ba dasi to vana po biso da check bala doze la résultat 3 semaines doze ya vie liloba suka. Ah oui. Vie baye ko yebisa biso ke vie bimisela bango kaye cartonné na ba liste bato ba choka na ba liste bato ba choka nyonso na vie. Atangi chouchou Sandrali nazaki jibe mpiana pe azalaki. Oh. Ça veut dire jibe mpiana azalaki. Papa chéri, ngai sono lobi na o. Mamna sona sala na loba ngona mna ko koma mtema te. Na ko koma na niveau sala ko mabeti. Mais un jour so sentiment zuyo ko lobisaka viana ko felo mdete. Ko lobisaka eti. Yo moko yebi ta na sala na orchestre na ndo yebso ke abenga ka ngai. Donc, famille bimi, au vomo, hein, au vomo, mon école autono,
bato basala mabe baa na kati omemela shushu mbayo kwa sandali na babote kwa jibe mpiano bakombe bela tanga kele eza na ntina te vraiment bafongola mapoto babima kwa nga vraiment nga mpe na kofi so napesi mbongo mpona bakunda shushu soki nasala lisumu moko kwe nzambe otika kolimbisa ngo ti lisumu nga nakosala so napesi mbongo bakunda shushu vie yo oza nzambe te yo oza nzambe te okayesa shushu akopola nde asalaki 3 semaines na olanda esu ya mois 2 mois mona nzambe atindeli biso ya aigle fali pupa apesa enveloppe ya mosuni shushu akundama pesa lelo 2 jours tosali baprogramme ya shushu econtribue libulu econtribue simi nani makambo ebele econtribue basali mbongo afali econtribue basali econtribue makambo ebele na Daniel na gouverneur Daniel Bumba aida biso na circa $2200 ezali gouverneur ezali Daniel Bumba mpona wana oka iye te so iye te susu bon bayedaki mpena bagouverne bayedaki desimbo esatie vie na biso adolphe dominges atie fali mpena enveloppe afali nde ezalaki ya mosuni esukisa kasi te shusha opola vie biso tosala yo mabe nini tosala yo mabe nini yebisa biso mabe osala biso oyo osala biso yango te biso tosala yo mabe nini yo osala biso mabe biso mpe tosala yo mabe ça veut dire mabe na yo eleki po biso tozalaki bala mike toya banaïve touta bandako na biso na ba 17 ans ba 16 ans tokende ba 17 ans toyaka koluka mosala mpona toviaka bazina bafifi bamire en plus bacondition ya bafamille nde singa bona yo aluka mosala de natanga na Molière natanga na la Prisette natanga na la science naza deja na aura oyo bana na botama eningisaka kaini mokonja yebi avant yebanga danseuse kayi mokonja amviyanga na kati nga nazaka na Gitega kayi Gitega aza na bwende kayi mokonja amviyanga banab naza mwana moke okataki presse soki biso ka to sokoli to bandi ko bima na kati na biso da tokuta kayi mokonja te mana prince azela ya biso po nini balekilanga bazaki ba métis nga moko kafus enviyaka déjà famille tokataka presse na Karine toketi Karine akoti la Prisette biso tokoti la science Karine mokonja envianga déjà banda talaka ya beta ya rappela ngango ke ya saza ya bado katanga presse donc vie ora banda bomwana na ye na Molière bana Molière bayebi na 1998 na 1999 na 2000 déjà ba fouiller lo baka ya Molière ba ministère déjà quartier la te ba ko luka biso ba centre voilà bakamanda so ba Mandelo ba Sylvie ba fille à combo ya rêve vie yo musalo sa biso webi combien musalo sa biso ndesi boye o sa biso 3 musala mais ngai jour wana na ba 3 musala mona eza muke ba misu ba sa ba 5 musala et demi misu ba sa ba 7 musala nga o sa 5 musala ndeti musala ni yango ba salisi ya mbeto 2 ya komema Didiston ya podium ya kobeta vio beta nga na poto bana minuit na lela oti 5 police ya obi mbongo bofutanga na mama lia pona ntika kolela oyo mfansinga Didiston po Didiston ando bondi nga po ndoli nga chanda poti mwa na esi Didiston na Didi wona mwana 3 ans na esi Didi je vais pas laisser à lui pleurer tu sais ici votre papa il y a beaucoup de travail ici Didi. Didi, Tchanda, arrête de pleurer. Tchanda, comme c'est Didi, ici, il y a trop de travail. Pour te porter, pour danser, pour au lit. Didi, ça a 3 ans à Ebissa Yango. Na boya oye sa Didi, ça m'a salami balé, au biso sala ya makasi. Oh, le loso ba danser, c'est au vandi, balongoli soni, balongoli ba foyer, balongoli mabala, que c'est au vandi vie to koma musika. Nga sala tipa osepo futanga la te nando ebate ke so mutu paza na quartier la ta soki asali clip non na part ndeti ba fi ba figure mon il faut ba futa kana yeba te to 700 tipa osepo futanga te to sala 9 mois na poto ngai chouchou patience badinga bakima 5 mais to zongo osome so mituka baluke pa bakolo nango namoni ko bakona témoignage ouais mituke baluke pa bakolo nango ngai zaka ya rouge
patience na chouchou ba couleur na bango mituko ba ko pa ko na meto sala 9 pour moi ninga kuma 5 biso to zonga le to bima ba zoba vie ba danser na poto ba findi o viola wa batu obenga ngai obenga nzoga nzoga benga no sandra ko côté là quoi ba danser ça na poto nga ko viola bango na bifla viola ba sandra li na ba botete na viola ba fiancé te vient na côté là o pesa $500 na côté là on atala ka mawa natala ka ki motema mawa vie na biso pona nini yo zaki motema chuchu te mutakome bembe vie otiki chuchu akufa 3 semaines na morgue ata 100 fois te mabeni to sala ovie yo biso sa mema au parc bon yo mema faire wat mema pe faire police ou là ça peut faire na cacho mais vie faire a olimbisa yo de lo comment ça na faire vie pourquoi motema ya mabeneti ya boye okangeli chuchu kanda tina suka chouchou 3 semaines à comme Kopola. Merci Aigle. Merci Vienne Sofali Poupa. Merci ba gouverneur, merci des présidents des Zimbabwe, merci Nani. Mais ça donc ba choc mususu pe soki koti moto et le moi la facilement tata moto akufata likango parce que nous obi ke bo memaka sur les lots Kofi azala ki les lots ba 4 la peut-être 10 ans 20 ans 30 ans ngaka perdre fatika famille na ye. Pour funda kana la pole na poto so basamba bien te mengi ça risque tout ça afunda wana paquet ya poto ba funda ina ya poto za problème te ya poto fo minde ba cha mais biso ya kisasa jisa kisasa mais choka ta jisa kisasa est OK jisa kisasa chucha fini o mesaki masuba est biso pena ya kisasa ba ko kanga ko fi po chucha bien mesaki masuba izala ikaka rikaba amoni ke asali musale belé amena masuba mabe amata na mbetu mabe amema didiston mabe abina mabe ozofuta so ba mbonga malonga te to kepoto 9 mois to zongi chouchwana oyinini chouchwana ti fali abimisi mbongo po chouchou abeta Bercy badases bakima chouchou azonga kaka so isu 2 so 3 azonga yemo ko na trophée deuxième tour so badases bakimi chouchwana zongi chouchou azalaki ke danseuse opena ke o ba benge bourreau ya mwasi omoni na vie biso lo basandali na tovanda boye bato babi basandali na koma liboma mutu esalaka bete échec azwaka te abota ate abalaka te c'est à cause de Kofi arrête ça c'est à cause de Kofi obi ke ngana kenda libala obi ke ngana kenda libala pas ministre na kenda libala avant na bimana na lopango ya Kofi na Montferry esenga ke bakosa leki na nga kufa c'était comment d'abord bozaki na kota ku vie a comprendre que petit azana aura vie akenda poto mais vie aza akenda poto osa makambo ya wana bo vanda pa mopao ngani na vana na ndaku vie comprendre que nazana aura vie badase musu bazanga baisika bavanda ndi bavanda akuna mais ngade na utake pa na kola le pa général yaf na kola pa PDG Katende na kola pa ngwana ngape na zaka mama na biso sala tellement bola mutu to nga kufe mon donc basi ya balek ba oncle ya basi ba oncle la ngai mama na biso sala ba bola mo ya ba ba bien bala babala sko baleki sko ya basi ya oncle ya babala ba konzi et ça là que été maman bango za défaut sanda kola ba mubuta obeba mon baleki misa to batikala vie soit comprendre ora na ngai via ba que il faut aisa yana biso bi sanda ya ovanda poto préparer zeni tout monde comprendre que bazota la talanga ba faut ba ibanga na vanda wana yaya sala soki 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois na Montferry vie azana poto préparer monde aya kaka azonga ka kei su poto monde aya ka menga na vanda wana menazanga esika olala te to ça la force de frappe tipa au secours et sauvez-moi o via changa msap na mutolo wana susu 5 musa mususu non déjà musala mutona ngesala eloko te mutona ngesala eloko te pa ko changa msap na mutolo eza musala spiritualité msa mabe mutona ngesala eloko te ba nous bazali ba mutolo wana na clip po ni ya ko changa nga musap na mutolo yibite basinya na biso ne basinya ni zaka mabe. Allez, na kota Montferry na vanda. Allez, joka kipa au secours ne cartonné mon kimoma. Premier ministre Gabon a tindi jet privé na conseiller a chango na Braza ba luka Sandalina. Ba kene ko lukanga ba sai ba recherche ba kena fami ba bi afanda ka atavana na Montferry. Ouais. Joka via yebi déjà que premier ministre moko Gabon zo luka Sandra, il faut Sandra que de libala bala tika de kobina.
Ok, bah déjà, si tu comprends bien, qui premier ministre il y a bala. Ah bala ngai a déjà na basi na ye mais tanga deuxième femme officielle. Qui après mère ngai deuxième femme officielle. Allez, batinde baluka ngai njoko famille nga bayaka ko bimisa na mo fei ba centenaire ba zo ko de pas vie ki na bima te ba pe ba bateke na vanda akuna. Oyi ke wona simu sam susu. C'est ça. Wona suba kangayo. Ok. Yo za moi amke yo ke za 16 ok 17 oyi ba makamoto bika ke na vanja po to préparer Zénith, to préparer poto. Ba beta ba tu ba beta tu ba de famille Monique mais premier ministre azo kendeti. Mais biso ngono afandika kuna to mona ke tenini te allez. Ba ya lisusu ba sala premier double et le côté deuxième double le côté troisième double le côté. Talati famille zo idée ya kokosa na mofle ke leki na nga walandi nga kufi. Allez ba yé ba mikolo ba noko ba ni ba ni ko sa matanga na mofle leki na nga kufi Sandré louva confier louva ya makelele na ko na suka kuna na piscine na sima kuna na ndaku na oyo ka mingongo moko boso oyo ka mingongo ba famille na omon obike mbala moko njoka ba famille ba yakata ba plusieurs fois ko fa bo bimisanga allez ngaba bien bo benga président leki na kufinga tata te mama te ngam na boko ba leki na louvain process olinga mon na boko la famille na boko ba cousine na boko ba so ka ke leki na yo oyo ke ko na ko bina o luka fi po bango ba kola mon akufi na benga bat ba benga vraiment leki no kufi bo bimisa no ke matonga bongo o pesa po ko matonga o bimisa ba bimisa nga bongo en prison famille na ngata ba 10 fois siko yoka ba bimisa nga mama to komika na kwa mo frère famille so ando seka sanda okeba to boyo opike crise o do linga baleki no mimon nde to zaboye mbali moko linga bala otika na musique eza ba makawe eza ba jela na ote ba vie na yote mbali moko so bala yo atindi jet privé zo zela na Brazza il faut que na oncle bo mata jet privé que tibi Gabon pas premier ministre to quitte ya mbala moko makamutu ngabi na nde ndo sike ya bango poni bosai bongo poni bobibisi ya mo fleur tala déjà esprit na ngetikala na mo fleur mais nga posoka muto sali ebimi Ah bon? esprit na ngese tikala ki am na nga makamuno so tikali nga posoka ebimi na ndo sike ba oncle te sandrine de tala mo ministre bi akosomela biso lupango munika bi akosala biso boyaya duko ba noko basala kela déjà na makambu tala kaka déjà talaka ngana kenda na kati ya Brazza na kati na tenalie do signature ya awa ya mkonja awa na mkonja kuna na otambo ya la tenalie ngana noko nanga po passeport etikali kuna na bese na kati la te na otambo na tenalie to kati nango ti to keiti to l'action na jet privé mon pas automatique to kiti kuna to kiti na Gabon na face à hôtel Atlantique tara na vana na face à hôtel Atlantique ko kita kama moko aéroport mamo bo pa cortège ya na mona cortège wala te ministre premier ministre boga cheveux blancs mandefu blanc na comment kaltere lunga ministre en lelo ta na kweya nakina ratajo obi na kenda kuna cortège hôtel noko pa noko asutuki taka noko la muka na tongo noko na ngala muka na tongo mamu akenda hôtel Atlantique bat ba yebi so kiti na Gabon hôtel Atlantique noko mamu la muka na tongo noko akeda ko mesurer de lupangu na plage o ba ko sombela e noko ko mesurer de lupangu na plage ba sombela akanisi teke ngaga nanu ya ka okata déjà lupangu de ba sombela na plage ya première nuit na la premier ministre na wale la gante ali na hotel na ga kofi ya sa ti okomi ona bolimwa ministre te na tikala ko linga yete na linga pe yete na sepela pe na yete mageto apesanga ba enveloppe ba kaki e ba mbongo ngana na mona te na mona mbongo lokwa dessin tala ba mbongo balias noko azo cha na poche ngana zo lela kofi na zo pa kofi na linga ngayo te na zo pa kofi ya na mona ministre libaya mbongo nyoso apesa na mona elote na simisa noko zwa na olela na zonge pa kofi na sala une semaine ministre mona makele leki na Atlantique noko alobi Sandra bukatinga lupango na plage to sani apesa tala veo pa chocolat serana na ba yebi na ba satine ya kofi balia mbongo ba tutu balia mbongo
solo na moto beteleza patience bembona pacha champagne na mbo Karine Mbo Lopez masa na biso loza na 3 niveaux A na kisasa appartement masa so danseuse Mbo Karine Lopez mon amour na côté ba masa na yuta na une semaine ministre Lembi ton ministre Lembi so to madika na mbeto na ministre Mandolo ya nga pas kofi to sai makambu na oninga na ngate na mona ministre ko ebende na ministre violenga mais violenga ah oui Milimo premier ministre Milimo ba baby ça déjà ba baby ça spirituellement. Donc tous les jours il y a une corona yo kabango yo kate yo kaka viende bien kofi bien ministre amona une semaine ça pardon nakatote yo ki bien pour za ko bina zakani nango kasi biso ngene to msa to ngene msa bina msa mbet msa mediston na dem msa no basa suka so msa mbet to kini yake nanga na yo kango bien ke o ngaba limba bala ngaba changa na via demon na mona bango mabende mbongo ato pesinga ndenge ni na olingana nga yote omoni kote to beba spirituellement bat ba mona ka ba dasezi oyo ko bina bo ba ko bo pantela ba fiana makolo bino mo ngasa biso panjela ba kofa makolo ba kofi ba kanga biso ba kanga biso ba esprit ayi ke mwana azana aura na ye epesela nga makambu aura na ye il faut pas ba l'avant aura na ye faut na salela ngwa poso no esili na tiki ye na lela ya to zonga noko ngana noko na biso to zonga noko na biso na mbongo noko na biso na gaba so mata ba 5 valises ngana sala ta ba course te na mbongo na nga enveloppe ya kaki na cheka na sac ndeti ke bunga na ngope na aéroport mon nga susu ngana mona ravier on est vieux dans poto ravier déjà zonga kiki kuna sko kanda ke danseuse ne mo son dali na boto ba te ba danseuse ba na époque na via lela danseuse sans dali na boto azate na poto ba ozela nga na sali vidéo mo be ko feza maki soko ba ka na se moyo lo kote zate o réseau pesa yaya ko fa kamwa na koma e ko saka une semaine à 2 semaines et pourtant ministre nga sumenga atinda nga France noko na soko linga lupango na plage Atlantique ba katela ta position en plage dans ba pesa projet za ibongo ngana kene na za la deuxième femme na France mbongo ebe to zonga ngana no to zonga na avion to lobana raté ngaku na zate pe kuna telesipe noko o pesa simba zwa taka na mbongo za tina te ta niveau ya ko bebisa tout spirituellement le to lo bango parce que ça espèce va fier belé conseil bino ka tata msu biso to kanga ba viena ba kanga biso tozala bana mike to utina ndako ba parents na biso ndako ba ndeko na biso ndako ba noko to ka to luka vite kuti musale belé to kuti na spiritualité na kiss na kat o biso to yebi angote o ba sala ba bike o azana aura il faut to utiliser 10 ans o to utiliser 5 ans na zonga na benga talaka na zonga leketu ba yebi na zonga na téléphone ya Sony Ericsson yo yebi ya plat ezali na antenne mo wana Sony Ericsson ya plat na zonga magetu na boya ministre mais ministre apesanga chaînette ya diamant ya awati ya croix ekota ba diamant ba na beso beso ba yebi Monica c'est mutandao la tango mingi atela te ba danseuse ba okamwa asoni ndeni asoni ngai kaka fona na zongi mamoko Sony Ericsson na plat na coaching mo fleuri na kota ko faire amemanga kwa na ebite no ba memanga bo na vite azinga meminga tourner na ngai yo mbala moko ke no na ba danseuse pa longoli ya semila dans chef ten akasali ba jeune na ye pinazo puso ko ma danseuse to mo musepi kwa amon to mo musepi na ye na gaz na ye na téléphone o Sony Ericsson confiance na maboto utiliser na ye et pourtant c'est na quartier ba danseuse ba na téléphone te ngai na utiliser ministre premier ministre parce que Sony Ericsson chaînette à diamant là rebelle de l'eau rebelle na même comment na patience mbo pacha champagne to nda zana somme ba bijoux un jour retournera ta ba patience bemba ko betela ko lisolo apesi mbote patience bembo na États-Unis apesi mbote pacha champagne Mbo Lopez Karine Mbo Lopez bibi c'est automatique bisou koto zali obike tala spiritualité tala ki ndoki kote zo mema mutu
Kofi mbala moko nana za pour cheftain so tombolika 3 fois obimi yo moko mtoza cheftain premier tour on a longoli ya 5000 cheftain premier tour ba danseuse ba tombo été deuxième tour ba danseuse ba tombo été troisième tour ngam na tombo cheftain chomona biso lokenda Zénith ya na cheftain ba be Sandalina cheftain mon na yebi ko bina te na obani cheftain na obunga ba cheftain te ba obina bien ora to kota na kayen to kenda Zénith wana to kofanda na ndaku ya mama Alia na Anier côté makambo ebanzi urate déjà premier ministre ke na yo sutuka na kacha ndako mama Alia ke fallait pas place na vanda na place onga na vandi fallait ngana zala na libala na premier ministre na banda ba vina nga contact nete bozona contacter ya esos kindokyo baliesa nga serana na vie talaka nazaki na contact ya yeba noko aza nango ngana aza nango téléphone apesi nga sonner iso na pla eza nango mais aza me na kipake te na talaka te na bengaka te si toke Zénith na komi tokota biso so dinani tokonda wi danser tokoti biso so mama Alia tala bato nyonso ata mona mone musika mona aza boye mona atunanga première question mama Alia est-ce que dengo so bina bozana ba parents nga c'était papa maman wa kufa oui ça se comprend mon oza ba parents te parents pene ya normal na kotika mwana kitoko boye te bon mwana étoile boye te mwana nini te nde kumoni ke na epa mama Alia na tukumaka pi ngana mama Alia na eko sutuka ke ngai place nange eza quartier la tente place nange eza ki fona ba na bala na buna sauver vie na ngana sala boye na komaki siskoyo ko sose mama Alia biso zali na 3e niveau Didi Stone Rocky Kofi na mama Alia 2e niveau 3e niveau kuna soko kufi eza kwa fi machiki no isa ndo libeba esclave na Vietnam oko soko bongo olingo soto ko buka na ta 4 bakolo ba tshemso na niveau keke soko sote fo bu obuka na pe okoko te mais ba bisusu oui da 5 da 6 ba kimanga ba bimba chaka ba tricot kwa shiki no so monwe kitanga allez ba kiti 5 ba zaki esprit to buka na meto tika na po ngai na ko ka viana te nga za déjà fille déjà classe allez to tu as patience chuchunga Monica c'est yende to sala efakata Monica c'est pas ko ki viana kuna te ngamkolo bobaka kanga yasa nga zo na bespeje kana potomon abini mse fakata zo nka bespeje na potomon ka sa da tikela nga numero abina moni yozo sepela na kacha tete ngabi na zo sepela ndenge nini vi oto yokuta na kacha tete za misale bele ya mbetu yo komema didison ya musala ya de na loba nsu moni comme pesa ka numero apesi nga numero ya BCBG papa chéri mais albi soko moni papa chéri te benga kokombu ina jola suba soko ozonga bi funa longwa siko vinga na mona na kacha na sepia na ngote na moni siko toye na poto vie azana mwasi na bana mais vie osana biso libanda mon irage ngate osani ni vie osana na biso libanda sto voyager vie osana na biso libanda kondimateka azana mama Alia na bana azana mwasi na bana siko nga isala nga bien te na mona comment mama Alia a souffrir alambe mo bobo pe mama Alia olamba pe makaya ba sauce blanche pondu loko asepela nanga de premier tour na kota na ndako amon amona nga na kuma mama Alia quand tu prépares les makaya sauce blanche tu vas me donner bien quoi moi il y a pas problème ayoka nga de ama moi mama Alia chenga mo pondu chenga ba biso na 3e niveau to bamba blo na biso moko to ana douche kuna to ana makamuneso kuna to ani so ndio to lamba kuna resho na biso mwa mulunge po talala to bosa 3 na chambre blo so ache mnoka to senga mama Alia to kota kuzimon yebe mama Alia mto wa face si wo mona kana ti mona ifasa na mto ba face ato tonga siko esprit ya mama Alia ta esprit ba meti po ngako kolanga za juif oyebi koko langa za juif esprit mama nga métis juif esprit ba métis mo amona ke samo ko zana kata mwana oyo mama Alia koma yo kanga maonga pe nzambe taki maona amona koma yo ka mama Alia so to longo na ndako wana na Montfleury so to ke voyage omona vie ko do tikela ngai patience chouchou Monica pa ya longo na ya sepeni makamba okanga ite mukolomon abi pa biso kuna biso za liberté bon kendo sa makamna ko no sa mubai na osa makambo mon
si ba ukanga to binga buna ngoni ka sese ko kanga ngai mon azo bimana bilo mengazo kagela mkoni allez on ka sese akenda naye so to ke voyage makambo lekana na libanda ya voyage to zonga na ndako mama lia na Santa Lukwa ngate na Santa Lukwa ke na zo reve bandoki ba olanda nga bandoto mabe na ko kotala mama lia na misute na ko se décider que to tikala ki ngai passer un chouchou na ko se décider que vie so abengi ngando to na ba voyage ali bana poto sa 9 mois na Europe so le kebe ne to na Belgique il nani ba Allemagne bani biso na France na anier ngai na so abenga na doboya il a commencé à vivre abengi ngai mo na ese que oh vie ngana yaki musala na komi lesi ngana yaki musala na lina ngama ngambuya njoto te na koma ko boya voyage mo na boya ka boli banda boya to zongi boye nanda wa mama lia nazo so sa mama lia bebe via yebeki akoma ko comprendre que mama lia obenganga akoma osepela nanga via yebiti na lo ba vérité que nganga lo ba vérité vi ngana ko sa oyebi bien so mama lia yeki sasa na didiston muta ndako lo bake bengela ngeza sanda nga mama lia ndako ya mo fleri ko fa ko benganga bia opesa me ambote na ndako na yepe na pesi me ambote kisa micro o comprendre Pourquoi je suis à bingo ngate lo moye gatete bouger na jusqu'o na ka da pesa mama lia mbote mama lia kabenga su 200 €, 300 €, 100 ça va parce que ngai na zeli te to bi na zeli te Paris ba kabela bag mo or na pesa un anniversaire mama lia na ndako penga pe na pesa mama lia na bag mo or mama lia yebi ezaki na Pierre ya ya Pierre moko ya blue ya nani nditi Pierre ya libanga mama lia cadeau anniversaire ka bag na pesa nga or ngapi na pesa mama lia pona mona eloko pesa ite na qualité na na mambaza na mama lia siko asepela nanga tant mama lia ya kaka kofi abenga na ko pesa mama lia mbote na supela na sani na ke siko na poto tonto ozonga makambo ele kana voyage na osepela na ngote na bifo na sauver nga na sauver daba ama batu banda kale nga sauver ama mama lia tongo na date pour cela into ba via ka esa biso do ba yumachi viene nga zana bo bulaka ke bano amike ba yumba ba mbaka sa nga za apena ke tant pena ba ke ba voyage na ko boya makambo bimana vie na voyage to zongi tota la théâtre voyage to zonga na boya la vie corps na butu na ngoto tota théâtre ngai passer chouchou batu nyoso ba oseka passer chouchou ba oseka vie déjà là qui la deuxième niveau donc na mona ka boye mba moko fungula poti pa vie mba moko beta ngai na comprendre te na tali passer ça tali chouchou ba on ba oseka na théâtre deni ba obeta ngai ya na lela vie bana minute 5 heures na lela vie bana ma miso islam na ole la so na chebo so la ya bana minute 5 heures ba pesa nga ba mbongo ba pesa nga didiston na ya na on expliquer didiston tu sais toi tu as 3 ans ici chez votre papa dans le caisse il y a trop de travail mais il y a ça vous comprenez oui na tout non il y a ça et là on a ça là on peut mission moto sur là mambo pour na ba kofi ba yinda mais yo tu sais ngai ke bino moko ba danser bo za okendo tokile ve na ba chambre pour faire satisfaire bino oyebi ni ngaza na mutamawa oui yo na yebi sote ngana na mutamawa biso lo tokela vie chambre te ka ndenge na yoka ke na tefa lobi ke ba danser si bango mo ba ka oluka biso to oluka bango te bien sûr to yoka oluka musala po to lukela ba famille na biso maleki na biso vie est-ce que tukutaka musala moko tukutaka musala mote tukutaka 3 musala misu bakutana ba 5 misala misu bakutana ba 6 misala misu bakutana misala 10 to yaki ko luka musala est-ce que to yaki ko luka musala poto sala musala mbetu Olivier o comprendre to yaki musala poto be manga didiston to yaki musala po ba position o ya pesa net nga premier fois na âge na nga 16 ans 17 ans position via pesa nga premier fois na kutana vie njoto premier position na olubango aloka nga déjà calé on na tabola partout vie sima ngaiki position via pesa ngai ouais ça 4e ça yo kanante yo ko sortir ngai o comprendre donc na komi boya na nga na lela bana minute ni apesa nga bongo mbala moko pe moni katanga longa tikenga ni mona bino okay na nga be loko ba danser 5 bakrima asombela biso mituka ngai pasa chouchou tokenda porte tika mituka na mituka baluka ezongo pa bakolo na ngomona na mesha wana na binga ba ifona longo ngomona po na on se makambu te nga na sepe na mama lia na mone zo mulayo ko mama abiso na otaya mama lia ko mama abiso
Frelonga maman li et la qui rappelle maman abisso. Wana déjà qui va to tikel na une semaine to zonga. To kende sou voyage mo boé. Ko fait quoi betanga na lela kai bana minute 5 heures atikanga na voyage. Ami ma patience chouchou bakenda. Ba ino beta na Belgique batikanga po nini abetanga na minuit nga kuna ndo sekatenga na lela ti 5 heures nda pesanga bambongo meta Lidiston maman li afutanga asepe na comportement na ngate. Allez. Ko fait que na chouchou ngabi biyaki bikoki yaya ngana sova ama mama li ya tongo pour sauver na nesi na sova ama mama li ya tongo mama li ya na ayebi mama li ya talanga nga bena na vandisa mama li ya ta ko fait que voyage na Belgique ba sala 3 jours taka 3 jours on peut ces formations na bana mama li ya na bi mama ne aussi moi je suis pas content, c'est pas ma faute. Moi, je suis venu ici chez votre mari, dans le caisse. Il te trompe. Moi aussi, j'étais trompé. 10 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, j'ai couché avec votre mari. Ce n'est pas de ma volonté parce que c'est un travail que j'ai trouvé ici. Mais porter Didi, monter au lit, mettez est-ce que ce que je vois, c'est étrange. Mais quand on fait ça dehors, quand on rentre, quand il s'est mis sur une sexualité, c'est ce qu'on dit bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, maman, il y a que bon solo la caméra, banda, à se savourer. Maman, il a dit oui, c'est ça. Maman, je te demande pardon. Maman, il y a pardon. Est-ce qu'il y a un courant dans mon boss? Aza courant. Pardon. Na poto, mais ça maman il y a pardonne-moi, je savais pas que danser, tu vas te retrouver avec beaucoup de travail. Ce n'est pas ma volonté. Je cherchais la vie pour mes petites. C'est pour ça que je suis retrouvée au lit. Je suis retrouvée porter du Lidiston. Je suis retrouvée danser dans le podium. En plus, quelle position, la première tour, votre mari m'a montré. Je vais te demander, montrer ça. Maman Ali a dit quel genre de position. Maman Ali a dit quel genre de position mon mari t'a montré la première fois que tu es couché avec lui. Maman Ali, tu ne vas pas fâcher? Elle dit non ma fille. Dieu te bénisse, paix un jour. Je vais prier pour sortir de la vie. Au bas là, moi c'est parce que vous avez un bon cœur. Maman lui a dit, montre-moi les positions. Les premières fois, mon mari m'a montré. Tu t'as montré. Maman lui attend. Ma télé. Bon, on va position dans le souk. La télé. Maman lui a dit, talanga siko. Mon lui a dit, mondele hein. Maman lui a dit, yo ça on a yebisi maman son bail na ye a sala kana tu kana une semaine to kena bi kena longo na kebese bese. Donc, na bebisa, vi na ngeze ya kobeba. Na yo raisonner que na bakata limara ministre pour via kanga na gwa. Pour ya bien boya ka konuka biso ya ka. To ya luka musala moko, to ya ka luka 4 msate, 5 msate vie, 6 msate vie. Soki ba danseuse nyonso, ba longoli soni vie to vandi. Vie au futa biso ba droit d'auteur. Biso to kocha la na quartier la terre. Biso to kocha pe ba boss. Ok, ayepo na yo, ayepo na mona danser za obina. To tika ba boss. To tika ba tambo, to tombo la quartier la terre. Merci maman Lia. M'habiter. Moi sois quoi Angélie maman Lia, na on quoi maman abiso. Positionner dans mon sous. Maman Lia dit montre-moi ici maman Lia. Non. Maman Lia non, il faut que tu me montres les positions. Positionner à ça là. Viens. Viens betanga position première fois que tu en as fait position, viens betanga alokanga ça les savoir. Na âge na 16 ans que 17 ans. Viens a bengisanga rendez-vous na la preuve la crevette vient yebi première fois. Na oya na position na côté la vieille. Na fongola chambre hôtel. Na la crevette. Na fongola chambre la crevette. Viens. On est grandi, on n'est plus des enfants. Tu as joué avec beaucoup de danseuses dans ce pays. Moi, je suis une étoile. Tu as utilisé, mais tu n'as pas pris ça. Ça dégage les spiritualités ici.
na kuta vie na fungola ka porte boy tala kaka na âge à 16 ans que 17 ans on a première fois na ça na vie na fungola ka chambre lo la crevette bona kuta vie à position boy na kuta vie position boy na kuta eti président pour ça ni na président atenga ka boy ya na tuva mo su 4e musala ngapi na saini na yepe za koloka bana batute vie wala loka bisote combien de danseuses bakuta ba position ya ndenge na ndenge yo cha ba danseuses musu bakuta ba position ba Shakisha musu bakuta ba position ba Rambo musu bakuta ba position ba Commando yo baby so loka biso tongo so nganzamba prophète Emmanuel Dodité mais na kufa kala lokwa chaque fois danser musu bakufa ça tu comprends la vie marquée on comprend Oboma biso tongo soki nzamba prophète Emmanuel Dodité mais nga dana kufa poloka nga banda na âge ya 16 ans na 17 ans yo mona kile libala pa ministre Simbate na sala boye Simbate libala ya boye Simbate ba no so ya Simbate loko bomanga na vivie eza oyo wala ta watu na pesa ya so changa yosko ko salini nyasani na yaki musala kobina na kuti musala ebele wana zaki 4e musala olinga kino ngo po boya ki poani na boya ndeni na luka vifo ya ke poto fo boko baleki na za bona bitike yona bi ke musala o biso sala caché ya terre via koleka na TV ta répondre à biso agnore biso ba danseuse ebele baso ba position ebele ngana kuta na position ni c'est 4 musala on comprend position na 4 musala 5e musala on comprend to sala musala mbongo malonga te yo kata ba futo $100 $200 mona mbongo mon o bino bo sala le ki $100 $200 futa no par mois futa no 200 en plus vieux o lokanga na oyebisa yo so nje ma professeur Emmanuel Dodité ngai de so lokanga na position na de abandaka yes position na bandaka lobi 5e que on est 4e musala 5e musala ba plus na elongi vieux to silana eso to silana na mobile te na mona te na famille te vieux c'est kufa soki prophète Emmanuel Dodité mais héros na zate na kufa vieux ka 5e musala ba plus na elongi c'est ça repose en paix yo zo mona ya so ba Dieu te bénisse akoma isango na mbeto c'est ça Dieu te bénisse njo ngai na sana spiritualité na sa mutema nga mona ba repose en paix ngabi vieux zo changa mundelo repose ya paix wa 5e musala 6e musala afulo ya mutolo soka sali 6e musala botanga na kobosana 6e musala ebisa biso yeso mona bo sa mu na mutu na mbeto azo chao ba croix le roi sango ba no ndani repos ndani swalo ba ni Dieu te bénisse njoko na samte ma yomo zo ba repose en paix mukolo ngana zo sela ke Dieu te bénisse via oh vraiment nino e comme tout boni comme tout là tout ngas vieux ils ont nous se repose en paix puis Dieu te bénisse n'a pas nazo Dieu te bénisse comme problème oh vraiment luka lo mso sala ka ngana so lozons ko fula la mutolo o sati buzo sana mobali mulaka bimi mbango mupepe bimi okolo mupepe fulio na mutoko ka ventilateur voilà ba mauvais signe vieux na spiritualité oboma ba vie na biso soki nzambe te mawa oyebi makambo sala ba danseuse to binga témoignage to jour mono yo za témoignage eza repartance yo bombani ba danseuse te bala sona l'équipe na lo ba makambo ngo ba yebi ke za ya solo na lo baga magati mutunda kota na chambre na tout na epe na jour na ye ba yebi ke na lo ba solo okoyeba ke do luka ba église ba so ba délivrance ba ke na kolobela ba sala nzambe makambo na ponga na isa prophète Emmanuel Dodi nyonso na lo ba tefe na isa prophète Emmanuel Dodi na solo na prophète na isa prophète makamu nyonso prophète Emmanuel Dodi tala boye na so 3 baptêmes
nazwa délivrance à solo na biso ba franchi na yo yeba ke molimo ko fait tchinga ça molimo a pénétration na ko pénétration molimo a pénétration na ko pénétration ça que a coacher pas na nga coacher pas d'assise ça coacher kuna mutu o me ba charge ne biso pe tozali na ba copain seri wana tozo me ba charge so na lobi bongo te boka so nte musala so non ezande ke biso ba utiliser biso so tozali na ba Congo tozali ba mboka mususu mon e ko ma mtolo ba sito kuma musika ba beta ba cha mutu kraka afuta pe ba doigt d'auteur na biso ba danseuse ba benga ngo liboma te ba danseuse eza ya poto eza les ba on a ça c'est non pardon e ba danseuse eza ya poto eza na on a ça boye mam na loba eza ya solo ore bo ko soutenir bo tika ko soutenir nga na tili bino ko ndoluka ba délivrance bo ndoluka ba délivrance bo luka ko sambela bala baza ba vie na bango ata babala eza te so bali lokelola so boti lokelola nde ba finga sanda mwana te libala te ni te échec na préférence za échec mena ke lola po nyoso bo sa lesina mona ko bote eza solution te ko bala eza solution te yo asi bane bele ba beta ba mama na préférence za la style na bota te na bala te na ke lola solo ke na bota mwana kwa saratola mwana saratola moni mwana saratola afinga saratola donc na préféré na ke lola solo na boti te na bali te ke na bota mwana kwa enoki wana na bota bana o ba afinga ba mama na ba ona ba TV lelo bana lelo to kuma bota bandoki koko la bino mwana ndoki akufaka kala okozwa mwasi azongi na libuma mwasi na botami yo asi mwana njo akoko la bino azongi mama leki la bino mwana zako sima bakisa ndako lia bino mwana abonga pesa ka bino azongi na libuma ya kingani ba ma kozonga so quand des arabes parce que pour aider ki bino matanga te tout wana pona aider biso matanga te pour mezate fali aider biso fali akundi chouchou Brésil bo sachaki Adolphe Achaki gouverneur Daniel Bumba Achaki gouverneur Iete aye Achaki asombi seka $2200 Iete ba danseuse ba yebi ba Achaki kushusha konda muta pola na vie azate bon ata famille ezate lete ke kunda mais namona ki mamita zuma wana na matanga namona ki na matanga bu ndeni azo evolution de mamita zuma ya zo yokate Manita zoma na yese ke masimta zoma yo vani na zamba uliponga mama mia babenga ngo zamba eza ko ndako avanda abi zamba na ipeni ana babenga ngo zamba ndako mama mi oh yabi na sute sinda sikita mamita zoma muziki asikisa muziki mamita zoma kuma coach oh tala yo mona ko bino si vite mais ko mi obini sa suba daso ko mi coach o zo vi mamita zoma ta ba voyager ana ba tika ke na zamba wana mamita zamba wana ça veut dire que ndako ba hit ya ndako ba nyama ça veut dire bimazo délivrance au soleil nga matanga ya sa ofinga nga te no finga nga sala de na finga ka opo fongola misu na finga ko po fongwama yo zo mi mono komi bien oza bien te mamita zoma nga na la 2 mois et demi na église na tala ba to finga nga te na luka délivrance na ngai na la na ba franchi 2 mois et demi na église pour na zo délivrance na ko loba makambo na vandi na oloba moni yoza ya kokangama yo kozwa ete na église na bengi mamita zuma na ba téléphone na bengi ne na ndo mo taxi so kufi so va ibate mo para so ba franchi chuchu abando église pe ata okima mais au moins ata na semaine ata na 1 mois une fois mon tu as fait baptême mo na na menga chuchu to ke mamita zuma na bengi combien de fois mais na matanga ya chuchu to kuta na ko enterrement esango ya munde ko na ngo finga ngesala nga bien te ndongo finga ngeza la bete sina finga ka yote na finga ka molimo eza nkati na yo okay moni tuna moni nga mamita zuma leke miso na finga yote na finga molimo o ko fecha na nkati na yo oza danser sala kombo ke na ba pote bele mende no se retrouver au fana na pour mama mi na zamba okengela kalpang au profera ma dote ka masango vivre nango so ba locataire ba imba futa ale yo ba pesi yo bengi vie au pesi mbongo versement ya ba locataire au comité na niveau à bongo desi mamita zuma nga la 2 mois et demi na église ba lukanga ba adresse nyoso wa ndako lukanga ite na osambela te lukanga pa nzora mon ba lukanga pa mama José Kapinga ba lukanga pa Izarina madame Izarina Dara fashion ba lukanga ba mona ngate na kino bata bana la na église délivrance nga liboso na osanza banyama mbwa esoka muta osanza banyama mbwa mon donc ba liesa yo kutu mbwa te bele so banyama mbwa na ndenge ya mkindoki na sanza na 2 mois et demi na vana na église ko bimana nga de lo 4 ndako na nga lo na 4 ans na église lo na ofite na ndako $500 na bova lo na vangoire à $12,000
nauti Dubai vacances nga na kana ekutu te na vie na kokende ataki mpesi na kana ete te na vie na kolala ata ndako manzanja na kana ete na vie na kotambola ata na pusu ata moto mais nzambe arestaure nga ntango ozobimisa misala mabe ya bakofelo mide boye nzambe azobundela azorestaure yo nde nalingi nasofe baame ya badansese nyonso nde nasofa ame ya mama aliya na libala nasofa baame ebele nasofa ame ya mama aliya ata lelo mama aliya azela ti ye moko adécouvrir akanga ti lelo amoni apeke makambo sandra alobaka yango esalama koma na se edowa moni mamita zoma yaya leketu so bomona nga boye so mona nga boye leketu nga ya na yo so i prophète mtamba prophète Emmanuel doni te so bongo na mutema je mena kufa omoni à la prochaine mutu o tolela o mutazo nyokoma na kindoki na makambo nyonso mamita zoma yaya viens wana makambo sala biso spiritualité yaya mamita zoma viva yaya sur tele mamita zoma na nini mamita zoma bima yokola na tele église yaya botika molima jeune fille botika molima pénétration na pénétration okota kasi oza mwasi kitoko mibali baolanda oyo yaya ozalaki kitoko koanga ite mibali oyo bozobima bango mobali oza na base ebele mwasi oza na base pénétration na kopénétration yaya mana nayeba vie wana ya pénétration na kopénétration prophète Emmanuel de ayebisanga yaya milimo ezobakisama milimo ba géant ya ba ete badi yaya kongole bosunga mamitazo mazotali mamitazo mazokima na kabera yaya ileke so nzambe ya prophète Emmanuel de temengana sana yo awate me kundanga bobozala kala bino tozolo mama ba viana biso ba vie na côté kama ma violence vie gaye na côté no esprit vie na côté la makamba viol po benga ngofta mbongo to viola to no viola biso o tete biso 5 musala tala position oyo sela nga vie position de yo mokolinga masamo no position boye pena yana nga pena sala vie uzandoki bosove mamita zoma abana na zamba na ndako ba is na ndako anyama ngaso prophète Emmanuel de temawa mawa ya mawa leketu na leli na leli mawa me bakundanga kala ngakuti sibobosa na bino ngai bobeke viegata me na nzamba prophète Emmanuel dodi boko po kenza prophète Emmanuel dodi azaya mobimba azaya ndambo te boko bongola maloba courage à ça na leli mamita zuma bima bima badanse soni eke boma bino boyebi biloko baviana basala biso soni eke boma bino bokeno luka délivrance boluka baptême boluka to balo bota avenir na ona devenir na yo eloko nini ezozela yo kende ozwa délivrance mpona avenir na ona devenir ya lobi ezala bien nga nayebi ke lelo avenir na nga na devenir na nga ezala bien leketu mamita zoma bima na komba nzamba prophète Emmanuel de dimami toza sort mamita zoma sort na français obenga nzamba ni d'ailleurs da forêt mamita zoma sort non de prophète Emmanuel de di sort de la forêt sort Lazare je suis devenu Jésus qui est Lazare comme moi je suis mamita zoma sort courage à ça et ça il a besoin passer mais il y a ça d'abord courage même ce matin mami so bimi ya me bota mina net mami so bimi tala mami so bimi te mami so bimi te courage à ça loba tuna su question na moni prophète mando pasteur mona na ko nani a ko finga bina bio yo zalo pasteur Ezekembu bio za neti sindi na ko prophète Emmanuel de pasteur Ezekembu na bika 80 tika ya 20 mais yo na moni yo lobaki na émission ki oza na tester ya lobiko pona yo na biki 80% na biki te bon ça va moi pasteur Mbuko on Ezekembu nga na boyi molimo kindunga pasteur Ezekembu ka ngazo sa molimo pénétration na ko pénétration ali to sala ngai na boyi na nga benga na vito pasteur Mbuko wana za gigolo PD a vivre na mbonga mwasi afutake 2000 afutake 1000 euros alinda osokola bakoko mindele ba PD
po nini sema sana batana ntoto pasteur Ezekiel Mbuku elandi setina musala ko doso ko komdela PD pasteur Mbuku abengi nga na caméra na moni ba mbuma na o ase awo eza gauche oko eza la gauche droite na moni on était géographie était na ride était géographie était na ride en plus azana kibeka azana libumu munene atomboli na bi pasteur Ezekiel pesa nga position o ko fa ndo pesa nga tona chaki mo amuke apesi nga tala ba poa nyoso kanga ba ngejanie na boyi na nga pasteur Ezekiel Mbuku po alingaki nga akomi ko finga ngai papa mukolo ko Ezekiel Mbuku pedo sala eloko te ozana église te oteaka na pesi o devoir prophète soki pasteur Ezekiel Mbuku lakisa ngai kitino ya dimanche otemi na cher ozoteya po biso prophète Emmanuel do daza prophète mobimba za ya ndambu te naza pe sindi na ye te naza pe mwasi na ye te ngamo na fina prophète so misu 4 na boya na ena tika na boya na nga na tika na spiritualité kota ozo fina misu na fina prophète Emmanuel ndo du misu ta 4 boya na ye ochande ozo fina laisse ba mo ozo fina prophète Emmanuel do da isanga soko meko fina nga susu misu na ye ko mema yo na ba bilug mo ba kofu ba chaki bino oyo okebo osala sauver yo ko fina nga misu na ko benga na yo ozo chande ono cha prophète toi avec notre mani ko feza yebisi mani ko feza bisandra osana milimo belesi ba chona musique kuna uyo ngisu yo kolinga prophète c'est ba so de voix sonene prophète Emmanuel do de l'église mobimbe yebike na fina prophète so misu 4 aboya nazala nga sindi na ete nazala nga kofi na ete olingo bebisi nga na église côté nga na uti ba salinga ba position ya ma édition olingo ba ko na église ba benga na zonga ba position ma édition Ezekiel Mbuku nazana retour na ya yo moko pembe na c'est le papa toi qui vont quelque chose vers la fin de l'émission mais il y a ça mambe bilo bien sur lobby j'espère que mona kama niketon bakanga kai makambo a lobaka asima ka lobaka yo so ba ngati loso ki boke so samba na parki na makambo ngai lobby o nga na lobeza ya solo ya tata wana position asela nga ndinga bebisa vina so ba danseuse mamita zo ma preuve ye wana za na de vie baby bayebi mposition asalisa mamita zo ma position nini nakutana nango première fois ngai amemanga na parke ezala bienvenu na etaka bango nyonso nga pene na ninga kofunda bato na parke te me bango bakofunda nga il faut futa nga na clip na saka au secours sauve moi il faut futa nga mutuka nga na sa 9 mois oyo asomba tokende otika na port ezonge mpo baninga nango sele escroquerie il faut futa nga temps oyo nga na sali na quartier la te na bina nazwa salaire ya malonga te apesanga ba $100 ba $150 ba $200 mon eza mbongo nga na bina te carrière nga na sala te mon o nga na gagna te soki ya kondoke nga na paquet ça soyez les bienvenus parce que moi j'ai besoin parce que j'ai perdu mon temps na minute o bato babenga nga le chèque moi na te libala te nini te mon tout ça c'est lui ti balobaki badase misusu balobaka te bango te baza bahypocrite na se motema badase bayebi balelaka Dieu a saka na esprit na biso soki akokende na paquet ça soyez les bienvenus je vais chercher les avocats na expliquer na position ya salanga na âge de 17 ans na okende position na mutu ekangisa ye parce que c'est des positions malédiction na koya pe na kozala convoqué na okende aokamwande na oyesa baavocat na bajuge na bamagistrat na oyesa bango position asalanga na 16 ans et demi position malédiction mpo nyonso esala na vie nanga esimba te mpo nakutana na tata mokolo apesi nga position liboso ya mabe etali ngai te preuve à la prise j'étais une danseuse de profit j'ai fait un clip de secours il m'a pas payé j'ai fait 9 mois il m'a acheté les voitures il m'a escroqué hein tu m'as soufflé dans les nids à l'ombri dans Moutolo tu m'as soufflé dans Moutolo tu m'as fait les croix tu m'as touché mon corps comme tu veux si c'était toi le propriétaire les souffles de ma vie on va savoir là-bas. Merci Yassa to commune ko chitana déjà faire la mission le to moni likambo ya rebo na innocent baboyani to moni Anita ba bota pena gezma wete bazara sote mais to moni mikolo Anita ozala trona innocent pe na gez baboy mais maquiller les autres dans les réseaux sociaux avi no analyse no muke poto katana biso likambo Anita na mais Anita ngana yebi parce que ya na ye ton no embela didi ngwani yani Raissa Morabu asala clip na ngai belle fille Raissa Morabu na mona Anita une fois c'est une fille respect
akipaka makambo te Anita Moabu ndabanda kope yango ti Anita Moabu ya na innocent ye nde yebi bamusicien yango senga rebo apeti na biso barumbu rebo apeti na biso barumbu ngai naza parmi bayaya oyo naya mpe na jipe kilote rebo alata napesi mpe peti zwa kilote oyo zwa nini surtout na gb ntango nakofanda na gb rebo mpe azalaki na gb Anita Moabu mpe azalaki na gb rebo aya zwa mpe bakilote bajipe banini Anita Moabu ndaki na kope yango eza miziki ekendaka bongo miziki eza age te miziki oza nani te eza ekendaka bongo Anita Moabu ndaki na kope azalaka daya na innocent amemi rebo apresente innocent amone soki Anita Moabu azalaka na relation na innocent eza mpe problème te bino bozolobaka Anita Moabu aza mokolo ya innocent mpe aza mokolo akanga nzoto innocent aza mokolo akanga nzoto soki omoni mwana moke ya mobali azokende otamema baAnita Moabu seke baza basheri moko parce que ye il faut abanga Anita Moabu kopusa pemene parce que ye Anita Moabu bao bayaza mokolo te Anita Moabu ane na elonga mikolo Anita Moabu nayebi ane Anita Moabu aza mwana moke mais mpo na rebo apeti na biso barumbu zonga mokesi nazonga mokesi aza soki kandi eye mpe ampisi spiritualité na 20% moto eye déclaré rebo apeti na biso barumbu rebo ya Paulette napesi yo bonjour ya Roger bonjour papa na Wutinei rebo apeti na biso barumbu rebo arenie auti mpe bacarrière bagalère arenie akutani mpe na innocent bakutani mpe basali makambo lelo esali ndeti makambo bolingo bato bakotaka te moni bolingo bato na vie bakotaka te ata Anita Moabu baza na innocent motema eza pa rebo motema eza pa innocent ata biso nyonso oyo alobi ntango bakondo kozonga na butu biso tokozala te lotika na soni mais rebo eloko yenengana okakanda ya rebo biso bana barumbu nyonso tolelaka rebo afula Wutinei leki na ye moni ezalaka soki yo obimi na famille benda mpe oyo aza na carrière rebo afula Wutinei te mais lelo nakomomona rebo bavideo na Wutinei nga na moto apembe rebo oyebi kete solano na Instagram ata ba 2 fois 3 fois oyebi oloba oyebi idéologie ya nani ozwake so olamuki na ntongo omonanaka pamba te soki omona nga na bimi nga sandali na bote bino nyonso na quartier bomonako asanza abimi idéologie ani ozwaka epa na nga oza bapeti ore olata mwana rebo ozwa jipo rebo ozwa kilote oyebi yo moko malgré tout bapeti so bokomi bastar boignore bato basala histoire oyo aya mpe ndenge apesa o kilote apesa o mpe mwa jipe mais eloko ngai makambo ya innocent na rebo na okota te mais eloko ngai nasepela te rebo biso bana baumbuti loyo toniongaka cousine na yo Wutinei koto ovanda epai ya Roger na Paulette Wutinei ayembaka danger taka mwana bapesa ye kombo Wutinei ayembaka banda aza na 3 ans ayembaka kwa Wutinei mais rebo arenie aboya osa fiti na Wutinei leyo Wutinei abimi na pasi akomomona yo rebo na video ya Wutinei pesi na biso Wutinei aye na biloko na ye abimi na pasi tika ye akonsome succès na ye mpo Wutinei azoya biso bana baumbu tokotaki baveye tokotaki bajeune mpo na Wutinei toyebi souffrance ya famille ya barebo Wutinei abima mpo Wutinei akabaka Wutinei aliaka na bato peti moso okutani na ye Wutinei ndeni zwa 10 zwa 20 zwa nini rebo banda koma star akimani baumba akimani bato comprendre biso basere na ye bo atokomele na Instagram aosolisa yo neti aosolisa te rebo nga na ya miziki deja na kitoko yoku toya basimbi koto basoutenir babimisi beauté nga na ya kaka deya na beauté donc conseil na kopesa yo kaka Wutinei esa bimi tika kokota bavideo ya Wutinei tosepela te biso bana baumbu famille eza kaka bato ya libanda te famille eza kaka bato aka te bato ya libanda biso toyebi kote Wutinei oboya opesa ata fitingo opesa bato mosusu donc Wutinei petit omi ntango nango biso bana bambu topusi yo petit oza na voi lokola Wutinei donc totie Wutinei ya Paulette totia Wutinei na mabondeli Wutinei ya bima parce que petit tolia kaka na zwi ata $10
Merci Yassandali Naba Beauté, merci na papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Papa Paul Fiki pour FBT Misalande. FBT Misalande, na pesi FBT, na pososation te tika ite sa pa tu ko sa publicité na okuna na FBT. FBT Misalande. FBT Misalande. FBT Misalande. FBT Misalande. Allez, la joie Kabelo. Na Joli Kabelo. Joli Kabelo CPI. La joie Kabelo, Joli Kabelo CPI. Na lobi bangone mbaleta so Kabelo ya tongo ya basili kobeta. Si le lo bazana Kabelo original. Si bolu ko ba Vietnam ba brésilien, makamno se pas na bango Joli Kabelo. Na l'argent Kabelo. To la ta Kabelo ya somme. Mais ça, les lots, donc ils sont déjà musique à tout qui me besoin. Et ça la bien désobé la babu moi tout monde Nathalie Makoma, Aizon qui vraiment la bonne zambe tout le monde peut méger quand azalaki. Mais j'ai tant bon am te bien ta confessate. Oh, aluba ça va. A confessate tala mais j'ai tant za ça mais j'ai tant ta poto. Au moins ça différent qui ça za kitoko ya poto za mabe po nini. A confessate mais j'ai tant ta bomba masumu ne sona kati yango mona exploser tentire za kitoko te sa te kitoko te mambi kitoko te en plus ça fait 3 albums mais simbité mais j'ai tant ta bomba am te mate ko landa te sa hypocrisie. Vous en prenez MG30? Mais j'ai 30. Ayebi ke na problème mais pas un problème na ngati. Ya ni no boyela na. Mais j'ai 30. Taka ya yemba kwa Celine John, ngana yemba kwa Vonga e. Mais ayesa mama chama ntala mwana yemba na ngate, asa na nga featuring te, so asali ya kolongwa. Pe mais j'ai tota tindela nga mobali ya sida bi mananga. Ngana boya pona za ramta ba jote, pona miyebi. Ngana miyebi, ngana mwa sabako. Ngana n'importe qui te ça va rentrer dans ma route comme ça. En plus na ba niveau à MG30 parce que carrière nanga eleki ya MG30 na Serdora. Tala carrière nanga ko. Tala carrière nanga basali na bete eleki ya MG30 na Serdora. Vous comprenez? MG30 abonga amte ba bien. Puis ça soit baptême na salle de bain. Donc masuma batno so ba ko so na douche na ya kota memi ngwa kenango. Tala MG30 abonga te Nathalie Makoma nde azaya nzambe. Nzambe aboyi Nathalie Makoma apese mukongo nenga apesaka ya sepela te akende orepe Nathalie Makoma po aza ya nzambe Nathalie Makoma aza ya nzambe bolanda ba personne te bolanda ba style te bolanda ba nini te bolanda nini te aza ya nzambe tutala ani pengani tu bango famille Makoma baza ya nzambe nzambe nde ako orepe bala na ye o balingaki babunga zosi bango o comprendre abanga bunga zo son Nathalie Makoma na obeta na bino featuring la biki 80% 20% retardé na pona na compte grandi na bato mokili nde na yebu na compte grandi mona bika na 100% zate mo famille Makoma to yebani na bango mo ba yebi sandali na beauté to kutana na ba Holland makamno so pe ana kisasa to ba fanatique na bango to am so presque ba génération moko na ba Nathalie ba natamboli na mokili Gabibi natamboli na mokili na moni ba position natamboli na mokili na moni ba position ya koloka bana bato tala les affranchis Boni Anya bosola kala bien kilelo anga Sandra na kilelo e moro wana otunangana na bi ka 80 ils ont déclaré kilelo yanga Sandra na e moro wana otuna wana il y a un problème kilelo la ngasana na e moro wana ngana problème na ete problème na ezala mama tala mwana na mama tala mwana na métropole abeta mama tala mwana mosinzo pe aleka na TV ofinga mama tala mwana botaka te mama tala mwana tia kotala sama beleza rapona Anya aza na semence ya ba vieux aza na semence ya ba vieux moni ye o nyoso ya loba pona ngai za yende mda salango biso na musique to chika boke batu kisite yende omoni si Anya il faut que des délivrance ya ko zota di baptême po akibimana nushege na oshwe akena obina kutana na leader ya mukolo alongwe pa leader ya mukolo akepa leader msusu ya mukolo alongwe pa mukolo akobeta mama tsa mwana musinjo mukolo alana semence ya ba vieux ya makambu ya mabe akende pa mama tsa mwana cimetière demande mama tsa mwana pardon pona musinjo beta ye. Moi j'ai pas de problème avec Anya. J'ai pas de problème. Le problème de Anya, c'est maman Tchalamona qui est rentrée dans les terres, qui a découvert les terres avant nous. Il faut que Anya qui nous ait pardon. On a un problème. Vous comprenez?
Ah, bibi c'est automatique. Merci Sandra Lina. Merci Patience beaucoup. Bembo, balobi mbo Karine de Pesa, balobi pacha champagne, balobi wana ndi bawanga. Voilà, merci Naya Sandra Lina Babote, kiki dédicace na bato batalio. Na pesi ba franchi mbote. En tout cas, na di 80, na église boyebi. Devant ces aramale malembe, ko foncer nga pesa mbika santé pour na za batu ba regena be compte na tiki na mukili. Na ko bika santé. Pesi maman Nicole Feza mbote, na pesi maman Emema so mbote, procureur Raphaël Kaza di mbote, na pesi José Kapinga mbote, Izarina Dara avocate madame Fashion na avocate nanga za indien. OK. Talaka nzamba comme singa na ba avocat ba indien. Izarina Dara madame Fashion. Au côté de son okende na za de na avocat indien pe à moi si. Comprendre? Na pesi batu nyoso mbote balinga nga na pesi Maman Safi, Maman Safi Ilonga, Maman Safi Ilonga, mbote na kati ya mikili kuna Maman Safi Ilonga, pesi Charlène Bayolo, mbote mwasi ya mwindu taingolo Charlène Bayolo, na pesi Nelly Eluku, mbote babizo trop mwasi ya couleur fraise, na pesi bana lingola nyonso, na pesi vie na ngai ya général na bombi kombona. Et ça il faut expliquer la vérité quoi. Ça la bino ma beso avec na tchaba on kraka. Merci. Les Ketou, merci beaucoup. Merci na pesi ba franchi nyonso mbote Jessica Tenge na pesi mbote na pesi Fanny Sukani Suzy Alangayo mama bébé Alangayo be franchi nyonso ya monde entier mbote pasteur bienvenue na Londres pasteur émérite na kata France na pesi bino so moto le prophète Emmanuel de Mufukulu Abatu prophète Azanda Mdambo Teze ya Mubimba miracle solution connaissance evanda là ayombo merci na prophète Emmanuel Dodi na pe na pesi bambote sikazali ata la pe bakana biso bazo pa yo zo prophète azo kama bituka mingi ese mikope na za mutuka te ata la peta kana ngai ifata kano banda kala tanjora ata la kana na yo na prophète Emmanuel Dodi utu biso to banda bonga na to bonga mtema to sala émission na yo kasi église mte pesa na sa émission na yo babi banda ozo sa milimo ifana mata 80 ozo sa 50 60 il y a des chant méchant oh Dieu kumbanga pese so kumbanga yo futanga position betanga na âge 16 ans. Merci. Oh. Au revoir. Merci ma caméra, c'était Olivier Longa, la pression monte notre caméraman. Merci à nous. Merci à tout le biso. La moni maman Charlène Bayolo. La moni Charlène Bayolo. Nelly Elumbu. Maman Malka, maman na Malka, Nelly Elungu, maman na Malka, Maya Malka, na moni Safi Ilonga, maman Safi Ilonga, Kelengo, na pesi bango, Deborah, na Deborah te Kelengo, Deborah Mama na kubusana batu nyuso bayedanga na vie mais ya Clarisse Muyembi te. Mutema Gilenga Sebe. Ya Clarisse, Dieu te bénisse toute l'année que j'ai souffert, c'est toi qui m'as soutenu avec les seigneurs des prophètes Emmanuel Dodi. À mon vieux Kevin Kamuzuna na pression beauté ici que Zari ya Kevin Kamuzuna. Ya Kevin Kamuzuna. Kasi oba vena mso kala bayi bineto souffre na musique. Ba mba iba masolo wa position anati. OK, merci. Toi Balasima. Bye. 2026 approche avec deux grands rendez-vous mondiaux, le concert historique de Fally, Ipupa au Stade de France et la Coupe du Monde aux USA, Canada et Mexique. Des événements uniques, des voyages inoubliables et une seule agence pour vous accompagner, Niemba Travel. Visa Schengen, USA, Canada, Dubaï, Tanzanie. Avec Niemba Travel, votre rêve devient réalité. Préparez-vous dès maintenant